Mote mingi na bandeko bazola na biso na numérique télévision. Lelo tozali na esengo ya kozala liboso ya ba écran na bino poto présenter bino bomo mesano magazine na biso télé-réalité ndenge boyebi ezali magazine oyo elobelaka ba réalité ou les na ville province ya Kinshasa, pourquoi pas na République démocratique du Congo. Mais quand c'est relobela ba réalité tozali komona été na o etali bongo ba politique nungu ezali poto moni structure moko ebotami na kombo ya Sauvons la RDC oyo balancé pétition contre Abbé Apollinaire Malumalu azali bongo mokambi ya commission électorale nationale indépendante que lolenge na azali kosala bamoni ke edali kokor elongo banité yango etindi bango ete mibeko constitution et puis si bango ningisa ete bako babongo na kosala pétition mais ngala kolinga koloba mingi te tozali awa na honorable Martin Fayulu tozali na bandeko nyonso tout bakomeka ko clarifier biso mais yambo ete to banda botala na nous point de presse na bango oyo balakisaki biso état ya avancement ya pétition ou ta été bandaki et bongo tokozonga na bango po bameka ko clarifier biso bolanda Malumalu azako tinda batu na ba émission balobaka makambo batu na bazana ba argumenter argument moko ezalité bazako loba oh non pétition na biso pour na batu ba seka pour na ko sekisa batu non pétition atala yango na constitution. Si je ne m'abuse, article 27 il y a constitution. Atala akomona ndenge constitution na biso elobi pona makamba pétition. Mais tout ça les pétitions pour nini? Tout ça les pétitions pour na comportement na ye. Il y a notre la population congolaise, ba patriote, boya ko signer pétition pour bolakisa Malumalu ke bolingi était. Hier azela biso, ba action ezali ebele to bani la pétition, mais oyo ekoya sima akomona ngo ekoya la ye elulu. Voilà 12 300 signatures. 12 300 signatures. Voici les signatures qui sont là. Vous les voyez. Voilà l'état. 12 300 signatures ici à Kinshasa. Ok? Et on a voulu faire peur pour une seule équipe. Congolais. Pour une seule équipe. C'est des gens qui vont pour quelques heures. 12 heures au total. Mais vous allez voir, maintenant la campagne est lancée à l'intérieur du pays. Maintenant, la campagne est lancée en dehors du Congo, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe et partout. Vous allez voir. Et Malumalu, s'il va résister, parce qu'il a résisté, comment dire, à la Cinco, est-ce qu'il va résister aussi au peuple congolais? Voyons voir. Merci. Bouti Kolandawana, ezalaki bongo point de presse. Bolandi Bakonzi, honorable ndenge ba meiko clarifier biso bakambi ya mangomba oyo bomoni ya force acquise au changement ya bandeko ya CVD na bandeko ya société civile RDC CVD pe boyo kango ka awa bakomeka ko clarifier biso. Alors tozali rapidement tozali na honorable awa tozali pe na bandeko mususu ya mbote to banda mbote na bino mbote ndeko. Voilà honorable nungu na ville province ya Kinshasa toyoka da rompwenga ba honorable Martin Fayulu na ba policier toyoka da kitambo honorable Martin Fayulu na ba policier pétition contre Malumalu. Est-ce que ezali ningi sa ba pesio to ezali luande mote pesio o sala ngo abonné di forme ba koko so ezali goyela yo? Merci mingi ndeko. Ezali constitution ya République démocratique du Congo moto et pesibiso ndingisa et pesibiso nzela to ça la pétition ba policier yo ba ko sala bengaka excès de zèle si on a basi ba souki parce que bazana eloko moko ya ko opposer bisoté bisoto ko sala na ndenge ya mitindo ya mboka esengi. Donc toza na pétition pona nini? Toza na pétition pour to longola Malumalu na commission électorale nationale indépendante. O to bengi na mokuse seni. Mais pour nini tolingi kolongola Malumalu? Malumalu tolingi kolongola ye parce que ye azali moto oyo aza ko bebisa makambo ya mboka. Aza ko bebisa makambo ya ba élection. Boyebi ke awo na mboka na biso
tolobaki boye po na kozwa kiti ya mokonzi po na kozala ozala député okende ko défendre baninga mosusu na parlement po ozala même député provincial eloko esengeli oleka ezali koleka na ba élection mais siko po tout ça batu ya bien il faut ba élection wana ezala malamu ezala neto na français ezala transparente ezala crédible donc yango wana tolobi que alakisi biso bilembo nino ya alakisi biso que akomema biso kaka ndenge amema biso na 2006 ya liboso Kabila lobi o ba élection ya ba députés provinciaux et ça la na second degré yepe mbangu ngulu alandi azui makambo ya Kabila lobio aye na parlement asali hypothèse que ba voter ba députés provinciaux au second degré. Or constitution lobi na mobeko nango que ba députés provinciaux faut pas la élu au suffrage universel. Suffrage universel ngoma ke moto nyuso oyo azali la carte électeur. Ye soka na circonscription na voter député provincial oyo ye alingi. Merci beaucoup. Yami Balé. Malumalu a été comme ba recrutement. Ba recrutement a sali a tiba ndeko na ye, a tiba camarade na ye. Kuna na seni pour pas préparer tricherie. Yami Sato Malumalu balobi na ye que il faut si lisato ba na ba élection provinciale. Ye non a même biso musika na ba élection locale. Oye sala mana nuté. Biso to ba ki to sala ba élection provinciale, ba élection sénatoriale, ba élection ba gouverneur de province. Tout cela en 2016, élection présidentielle, na élection ma député et bongo sima nde total makambuyo ya ba élection locale. Yé alingi angote a même biso parce que yebi que na ba élection locale wana et go misa mobulu comme ça Kabila atikala seko. Voilà makambuyo tolingi malumalu alongwa parce que totia moto mususu oyo peuple qui koto saye parce que malumalu asa moto bangongi ba catholique balobi na yeke ko kota na likambo wana te. Kotia moto na makambo wana te yena moto mangongi atie moto na makambo wana. Merci beaucoup honorable. Tout le monde peut bande comme sous bazali en attendant de garder pour honorable mais to tuni ete bande ko Christopher Ngoy. Ndeko Christopher. Lisanga yango ya plateforme au Bosali et la liko réunir combien de composantes pour na kati. Bon, lisanga ya plateforme Sauvons le Congo d'ailleurs dans le baté Sauvons la RDC. Ezali ko réunir composantes misato. Tozali na fac force acquise au changement et oui quand même na honorable voilà. Toza na CVD oui quand même na de Vital Kamere. CVD l'axi. CVD est la coalition pour le vrai dialogue. OK. Donc Mokamina yango oui, président Vital Kamere. OK. Nous avons la société civile, la République démocratique du Congo, Oyo, Nganazo Kamba. Voilà. Donc, Ezali, Mangomba Misatou, des regroupements sociopolitiques. Oui, c'est ça, seulement la RDC. Mais quand on a été tout le monde a été, na bayi politique ya pouvoir. Na mosala obino kozali kosala pona bango ezali lokola mokeri. Bada oseka, bazali kotala ba bibotala. Makambo yango ya ba pétition yango babandi yango pe lelo te mais na kotala ete na kokoma na objectif na yango mingi tout monde a rappelé et aboutisaka na rien ndenge selo bango ne bazali koloba parce que biso tozaka balobeli ya peuple tolobaka o ezali vérité mais awa bino pe bo otie molende otie vraiment molende nazali komona chaque jour dans les différentes communes, vous allez vous la descente pour être signer. Est-ce que le résultat est positif? Honorable Martin Faye, Ndeko, déjà, moi, Mikolo Tosali, sur terrain, Batoyo, Balansaki, tant que lancer loco, Toninga Gibiso Moto qui est sur terrain. On a opé sans zéla, on a Kolongola, Bakoko Soyon Sogo Bima. Déjà na mikologa ka Mikeo to sali sur terrain. Donc bandayi mokolo la 17. OK. Bandayi mokolo la 17. Voilà. Donc il dit sur terrain, tozo sala 2-3 heures du temps sur terrain. Mais toti au lac Sabino 12300, plus de 12300 signatures les na tonga. Oh to sali déjà. Si ko to continue na phase ya socialisation, c'est-à-dire ba congolais oyo tango to moni déjà na terrain tango zo kita. Bango moko bazo senga ke no bopesa biso moko to continuer musala wana parce que ça na biso
de tokoti ko na phase wana ya ba congolais bango moko ba continuer bien sûr sous notre encadrement ba kozwa ba pétition na ba permanence oyo ya biso na CVD ba kozwa na permanence ya UNC na société civile de la RDC ba kozwa na permanence ya Sénécat na Bongolo na FAC ba kozwa na permanence ya SID. Alors na même ngongo yo to lancer déjà musala na Goma na Boma c'est-à-dire na ba Congo. OK. Na Matadi donc. To lancer musala na Katanga. Na ngoko to zolo bawa l'Afrique du Sud et zotambo les gens makasi na ba mboka mususu na Europe kuna sans oublier États-Unis ou musala zo sala makasi déjà. Donc to komi na étape de socialisation c'est-à-dire ba congolais bango moko ba se responsabiliser. Mais papa Christopher et là on est relaxé que ba papier yango boye la biso ya pétition ezali bosolo. Pour moto pas ko fonder signature asali yango pe na ndenge na ye. Tuna wana za kitoko. Yango wana monaki to mitiaki biso moko obligation. Ya que mutunyo sa ko signer atia signature atie pe numéro ya téléphone na ye. Numéro ya téléphone on est lié ko loba nini. So il faut lié pour vérifier. Au kompo na numéro ta moko mibale au benyo ko mona ke mutu ko répondre. Aza obele mutu aza na kombo wana. Mais attention na bato ba ulinga basala la téléphone na musala mabe. Peut te permettre et puis bande ko bazala sûr que musala mabe usala manaba numéro de téléphone na bangote. Voilà. Donc ba numéro de téléphone moi na yo sambora mo na geza nango problème te. Problème était ba tout penza bazali na bomoyo bazo signer bazo engagement. OK, avant de le droit de papa yo le badini. Voilà, ba mo pétition. Sauve la RDC nenge plateforme o sali papa poussa na be. Papa que so faire zala na premier zate. Olingo le badini papa. Ngai eloko naloba ezali tina oyo tokopesaka na souverain primaire. OK. Omoni population na biso azali na posa comme responsable ya bokonzi na ye. Alors bokonzi oyo azokabela bato par la voie des urnes. Yango lelo alingi alakisa que ceux qui lobi yo azali kokamba mabe azali capable ya kolongola yo pouvoir wana azongisi butu. Le parlement 5 ans après on a obligé aux ongela ye au sengaye mandat. Ce qui a moni que simbité il faut récupérer mandat na ye. Sikoyo boye ndeko malumalu azali moko oyo otindami ya souverain primaire. Pour le bi église ou tetinda qui est de chango entre guillemets pour bosolo peut-être la katualate. Mais to sengi na ba oyo o ba pesa ba mandat et le ba sosiola ba loba est-ce que a solo penza muto koki na koza la président ya CENI. Merci beaucoup. Réponse ezali polele 12 500 signatures et 12 300 signatures. Vous allez capable déjà de produire autant de députés par la signature. Voilà. Honorable Tozongelio, il y a votre méga rotuna, il y a bisabiso. Est-ce que la signature au Banambora va aller signer et aboutir? Mais ndeko, mais na Ukraine, Yanukovych a tagi tembe na population. Est-ce que Bachaka tembe na population? Ceux qui malheureusement ont tembe, tout le monde que y a un moto mangongi, mais biso tolese que tout ça peuple congolais. Yango ana tolobi peuple congolais ya kotia linzaka, ya kotia mokoloto, pona moto wana akende. Ye aboyi koto sa mibeko ya ba catholique. Aboyi koto sa zali moto mangongi. Mais na lisanga yango pe ya CENI ezuka dakaka ye moko te tomoni pe bandeko ya INC baza na bandeko baza kuna na kati bandeko ya MTC baza kuna na kati na lobi boye na Ukraine tango baye ko cha nungu po Yanukovych akende azaki yemoko akina gouvernement est-ce que balobaki ke o moto songolo kuna nani na balobaki ke liboso ye moto e katana soki ye moto e katani ono so bazana seba ko katana sikoyo basali gouvernement musute. Donc, nous sommes comme on a ezali pamba. Mais tokolo bateke o to na songolo to na malumalo to na pakala to na pekingandi na fulani te. O wana bazali ba ndeka ba na français ba menu fretin. Ba ko kweya. To zo ko kwesa malumalo, ce qui malumalo kweyi bango no zona ba ko kweya to ko vanda. Et loko to lebisa ko kweya te kaka pona ko kweya pamba. Po to vanda sikoyo lisanga. Na ndenge ya bolingo.
total moto nini oya koki ko kamba biso na ba élection ya malamu pona to bosa na crise ya légitimité poto bona batu oyo peuple poni bangonde bazana kiti ya kimokonzi voilà ndeko ezali wana mais soki ya lingi kotia moto mangongi po ya ibike ye malumalu mais tokotala papa yo lo balili compléter na honorable na lingalo ba ezali a certification certification ya ba pétition toujours ça là papa on a nini bazo kangabiso en pleine opération police aye ko kangabiso tant que tozo signé bango ba ye ba kangibiso c'est déjà un point de départ so ki ezalaka ya lukuta mbele ba kangibiso te yango wana tozo loba makambo ezebele mais oyo yo poser question ya certification certification wana to lobby ezali ya solo parce que police azo trouver biso na ba citoyen milili na binu bozo mona la police nous trouve en pleine opération à confisquer biso ba pétition mususu plus de 300 600 na Kitambo Nangaba ba botoli biso donc ceux qui 600 ezalaki tenant aux alors 12 900 signatures. Non, il faut comme vers les 15 parce que oyo ba botoli na pembeni boyebite na yebisio bongo police ende mutu ya liboso azo ko prouver que o tozo sala tozo tricher. Mais tout le monde bango pe babi batika bino calme bo sala to c'est la résultat. Oui, et puis mutu moko lokola bazolo ba o assemblée nationale mutu akoya ko avaliser yango. Eza lokuta constitution wana assemblée nationale constitution le binin et le constitution est lobby clair et le binin constitution le dit que ce qui vous sali pétition bokende ko soumettre yango na tel à avaliser surtout quand on est la ligne honorable lingi to meka ko éclairer bandegone awa parce que bandeko badako yeba etege nenge majorité bango mbazaka na parlement au cas où pétition ekoki 100 000 bon que des fois que de soumettre yango na parlement na yebité bino bozaye ba yi politique bon clarifier bandeko constitution et le biboye citoyen nyonso ou lingomba ya ba citoyen congolais ba patriote o bazana balingi likambo ba komi batindi yango na moto yo ba komeli autorité wana ye il faut à répondre pétition ezali lokola pression morale oyo peuple ezali kosala na malumalo soki ya moni tokyo tolobi na ke balobi yo longwa c'est à lui malumalo yango tolobi ke o te pétition pour balongola malumalo non tolobi ke pétition pour malumalo a démissionné yemoko ezali te ke boke na parlement boke nango wapi non c'est à malumalo ya koloba ke non ba peuple a son confiance dans ngaïté donc boke nango inde tine na bureau na mais ce que c'est normal ma pétition nous sur basala ma pétition basala bato basala ni amoni ke basali pression a démissionné tango oyo Yanukovych amoni pression ça gine akimi ko kimi ngo bani ko démissionné malama sala ndengi moko oui Christopher voilà on va Christopher alors bakisa question za lokola moyen oyo ba pesi na peuple souverain primaire atako asa pona yibato bazana parlement mais atikali lisusu na pouvoir ya kosala so monike likambo songolo to pakala bazui yango en considération te na kati ya bato ya tinda kuna atikali papo ko pamba te atikali pena makoki mususu ya kozomukano a petit pétition apesi directement position na ye alobi ngai peuple souverain primaire na problème oyo na lingi boye même na niveau ya constitution akoki kozwa mukano a modifier article ya constitution tango akomi bongo na parlement bakotia vote te ke batuna banani balingi to salela ndenge peuple alingi to banani baboyi e kozala bongo te tango peuple a décidé a tindi nini wana il faut ba appliquer yango pourquoi parce que soki ba appliquer yango te peuple bozalo kona bozotinda peuple sikoyo azwa mukano mususu parce que akozala utiliser ba voix constitution pesi bino boboyi yango bokomi ba rebelle alors yes goyo akota na nzela obengana mino na makasi ça assurance ni bozana yango ete ceux qui pétition esali ete mokonzi wa simbi ebonga ya seni alongwe ke oya roya yende akokoba na kosala mosala na ndenge bino bolingi ezala na ndenge elongo badi
boye biso tozo luka mutu oya azali sérieux tozalaki na abe malumalu teko kende na pasteur Ngoyi Mulunda toye kozonga na abe malumalu ti sikoyo soki totali kaka kote na bino mingi bato ya opposition bosalaka toujours insatisfait kasi yango na tuni soki ete abe Apollinaire Malumalu atiki ebonga mutu nini obino bozali bomona ete ke cette fois-ci o soka azali tokoba na eloko biso bino bolingi ayi koloba ke tobandaka na Malumalu tokende na pasteur Ngoyi Mulunda tozongi na Malumalu bato nyonso wana toza insatisfait parce que baza kozala bato ya ngambo oyo kuna pouvoir mutu akotiaka bango bongo ya tungo bino bokopo alakisaki mutu oyo ye atindi pa kota place wana aza laïque c'est-à-dire aza sangote mais assemble à l'église catholique na ndenge wana tozana eliki ete mutu wana soka me ko sala mbeba puisque tokota l'église catholique c'est cela avoir une base ne mo église catholique azo pesa biso caution morale ya koloba mutu oyo motinda mi oyo ngai akosala mosala malamu so ya BBC bota lobenga mais mutu akoti na lolenge na emoko so ya BBC akozwa pepo akimi biso tokotala nani premier pas obuti osala olakisi ete olingi obotala souverain primaire obotola ye pouvoir na ye wana ya kovote oza kopropose ke ye so ya vote kaka représentant ya na quartier donc conseiller municipal ok conseiller municipal wana ye nda kokende osala mosala nyonso etikali na kombo ya population nde na place wana tomoni ete ndeko oyo Malumalu aza ya solo expert te aza ya solo expert te parce que azoboma démocratie aza ya solo expert te parce que mitambo atie na kati ya feu de route na ye elingi elakisa ke mboka oyo ekufa démocratie tokosala yango libela alors que Congo ebengami République démocratique du Congo biso nde tokopesa ndakisa na bamboka mosusu na bamatali démocratie yango wana tokani il faut alongwa mutu église catholique asa présentaki azali nde akosala obele place wana Malumalu akoorganize élection isu na mboka oyo te papa lingo loba nini apo tosonga apo tokomokende presque na suka loba papa nga nakanisi ata place oza wana micro ekokota nakanisi moninga oyo azali na koyeba kotosa bomoto na ye na kati ya makambo etali politike eloko ya liboso tala nsima na yo base na yo tosa yango respecte base na yo soki okomi moto abengi sango okomi kokota na madofolo pokoma mokonzi yango baza kobenga bino epanza makita boli boluka nungu na lingomba catholique okota na kati ya madofolo mpona kokonza bato nakanisi esika wana nde toza kokondane ye atika esika wana ebongana bapesa ngo na kolo na yango oyo babengi laïque catholique honorable bakomobenga epanza makita olingo epanza lingomba catholique otelemela Malumalu moto alingi kobebisa makambo balaiki bakomi mikanda moko te mibale te mikanda ebele po balakisi nzela na bango ye moto aza comment dire matoi makasi mais sikoyo tolobi na ye boye longwa tika to panza makita mpona nini biso constitution epesi biso nzela tolingi simplement toyebisa bacongolais ke longola bobangi toye awa biso nyonso mpona kosala eloko nzambe atindaki biso tosala epi moto na moto congolais na congolais il faut osala oyo ya ye akoki kosala yango wana tokolakisa nzela na baninga landa biso longola bobangi yaka kosigner pétition Malumalu akende totia moto mosusu moto wana amema biso na baélection oyo ya malamu baélection wana elongola oyo tobengi crise de légitimité biso eloko tokotelemela ezali makambo ya baélection ezala ya malamu babengi na français crédible. Merci beaucoup honorable. Poto pesa maloba suka honorable poto comme na suka tolobi ozalaka député provincial nungu na gouverneur à ville provinciale ya Kinshasa otikili susu kuna oyena députation nationale nungu toloba olukaka nini honorable Martin Fayulu vérité tolukaka vérité ndeko na ngai mais nungu tokosala est-ce tokosala ngo mpona bato non tokosala makambo oyo bayebisa biso makambo ya leta eza nini ezali sala makambo oyo leta elobi na yo osala so yo osali yango te yo ozali ministre provincial oke koyiba mbongo ya leta tosala nini
yo zali gouverneur ya ville ya Kinshasa oke ko yiba mbongo l'état to sala nini yo zali motozo ko kamba assemblée provinciale assemblée nationale bon siko l'état pesi yo mbongo po okamba engumba wana mais yo siko mbongo wana baza ko mona eloko ndenge ko sala te oza babena ngona français opacité moto moko contrôle les alités yango pe mesalaki obitena comme asiko na national tata mama mususu yango na makambo na zai ko sala na assemblée provinciale yango pe na ko sala na assemblée nationale donc bato bakanisa ke oh non ezalaki pona boye non ba monique kaka likambo moko tomemi pourquoi c'est la vérité pourquoi le peuple a fait ce mandat alors que biso noso 70 millions de Congolais to kenete to fona na sala moko sala ngo zalate to poni bino bozala liboso bolobela biso yango to kolobela otika tente sekete pardon otika tente sekete pour na sauver la RDC tente sekete date to moni de pese ça non na tiki metala to zalia otokola na nzela oyo ekobimisa bana ya mboka na dictature tant que to sali sauver la RDC to ke kotala bandeko baninga ya UDPS to solo le bongo to sali ba réunion ebele to tali pe bandeko ya o babengaka G14 to lokaki to sangana na bango balobi na biso bango na IDPS que bokende ezali likanisi ya malamu bokende botala tokotala na sima ndenge nini tokoya to sangana na bino mais bazali baza bandeko na biso to sololaka makambo nuso makambo ezali na pétition baza kolanda ngo malamu poto sukisa poto tozokena moko to bani na honorable maloba ya Bukabwani bandeko baza kolanda yo maloba Bukabwani maloba Bukabwani peuple congolais oza mboka na yo kokanisa te ke moto moko akuta soki wapi aya kobongisela mboko yo kokanisa te ke yo ndengo na luka tike na kene soki na poto soki na Amerika na koluka bolamu te même ke yo moko ma famille nyonso te bana nkasi banani komema bango te to bongisa mboka yango wana moto na moto asala o ya yia ko ikosala lelo to sengi yo yaka ko tia signature to longola malomalo to pesi bino ba place wana na siège ya SID na fac na avenue de l'enseignement numéro 198 na Kasavubu kende na siège ya CVD coalition pour le vrai dialogue bango basé ko na Croix Rouge na Barumbu topé na avenue de l'enseignement okomona bango kende na siège ya société civile de la RDC bazali kuna na Kimbangu otobenga kala Fogombele na Bongolo bazali wana na siège ya Sinekat okomona bango bokende kuna bo signer pétition misusu pe pa itozo koleka tozoleka partout awa na Kisasa tolobi ke to si to koti na Nord Kivu to koti na Katanga to koti na Bakongo mikolo eza koya ezali ekosalema na Sud Kivu et puis toko ono setikali na poto PCKI na Afrique du Sud EKI bandeko baza ko signer merci beaucoup papa to soyo comme ça to pesa la moto to kabona maloba ya suka nazali ko benga bana Congo nyoso tout boya bo banga eloko moko te boya bo signer pétition oyo tozo senga na monsieur l'abbé Malumalu alongo OK na gauche na papa Christopher oui caméra de talent merci beaucoup ndeko na lina zonga ya muke na maimatali UDPS na lina loba boye président Tshisekedi azana dossier oyo azo gérer na discrétion na ye moko oyo tali makambo ya retour ya légitimité azo gérer yango na niveau na ye moko ayebisa biso boye totikele na dossier wana ye moko a gérer yango mais oyo etikali na ndenge mboka ezokende na ye bazokamba yango biso peuple parce que oyebi alobaka le peuple d'abord c'est-à-dire peuple il faut telema alandela bango pas à pas moyen kotika bango distance ezate c'est ainsi que na kati ya sauvons la RDC okomona ba objectif na biso en bonne place ezali problème ya peuple moko parce que ndenge to expliquer assez à comprendre à s'approprier na likambo wana a commis mobiliser à sensibiliser na étape de bengi socialisation c'est-à-dire peuple azui makambo yango ya solo a moni mbeba place ezali a telemeli yango et puis biso totikali siko ko encadrer peuple tina ngongo yo ya kolongola miyibi oyo so ba monike po Congo ekufa bango badondwa na bomengo ya Congo etika lokola bien privé
yango wana toza kosukisa balobi na bino pe boya na baprojet za roya te baprojet bokopesa yango na Apollinaire Malumalu na biboya na baprojet za roya te Apollinaire Malumalu moto akokopesa ye moto anormal akopesa projet te bato bapesi ye baprojet eza bato oyo ye moko ayebi baparti politique akokondola na ministère de l'intérieur toyebi baje nyonso oyo wana basali baparti politique yango monanaka na mboka oyo te na cité tomonaka yango te mais ebimi kaka kuna mpo balosie code de bonne conduite alors tolingi toyeba boye akeba parce que peuple so atelemeli likambo azongaka susu nsima te congolais ngai nayebi congolais malamu. Merci, bonne chance toujours. Voilà, bandeko tokomi bongo na suka ya magazine na biso télé réalité lelo toyaki awa na siège ya SID oyo ezali bongo na kokambama na président nango honorable Martin Fayulu toyaki awa po tosolana bandeko mpona makambo oyo etali pétition oyo bango bapesi yango na lisanga na bango plateforme babengi yango Sauvons la RDC ekoaboutir te tokotala na mikolo ezali koya biso télé réalité tolobelaka baréalité oyo ekomaka na kati ya ngomba Kinshasa et puis na République démocratique du Congo. Merci beaucoup na bakontinanga na numérika à commencer par le numéro 1 qui va Michitwa, le numéro 2 Kabe Apindi Passi et puis merci beaucoup à mon directeur de programme Irbe Kikasa. Merci na de konabiso JC Basamba ninga sungaki biso na prise de vie. To pesa ni mote to kutana na mikolo esali koya to tiki bino.